pesa bango na papa na pesi bino mbote na kombo na mbote de partout bozali kolanda biso mokili mobimba na kati ya chaîne na bino Ediba TV oyo ekambami na humble serviteur munganga spirituel tokotolo na bango nalobaki na bino nakoyamba chantre oyo ya monene oyo nayambaki mokolo ya dimanche nayambi lisusu mardi na kombo ya Mami Fampa mabina ezali toujours na mapeka ye abinaka na mapeka mayembaka na mongongo ayembaka mpe na monoko. Mami Fampa aye lisusu na kati ya Ediba TV koya ya Mami Fampa ezali te ke azwa kolukaka lisungi na soutien te. Mami Fampa alingi alakisaka bato bayimboka ke azali déjà membre moko na kati ya Ediba TV et puis aye kolancer un message très fort oyo peut-être mokolo ya dimanche alobaki te parce que nayambaka bato bele mokolo yango nde lelo aprofite aleka baye mpe ce jour nde bazalaki mokolo wana namoni mpe mama Linda Ilunga mpe awuti kokota donc tokosola mama Mami Fampa ye moko kose présenter lisusu mabina ezali toujours na mapeka mpe lisusu apesa biso message très fort na nini oyo azali kokanisa na kati ya chaîne oyo Ediba TV mwana Congo Ediba TV mwana mboka Congo mpe koluka komanyola kibonene ya bonzambe na mokolo ya lelo. Mami Fampa mbote papa Edi na pesi d'abord mbote na bato nyonso bazolanda biso oyo balingaka émission Ediba TV na pesi bino mbote bo partager bo s'abonner Nzambe akozwa lokumu ya kombo nanga Mami Fampa Tabita Mokuta Mwena Maja akumakaya Mwena Maja wana na bato bazoyoka langi bateza na Chiluba elingi koloba nini mokolo mabina ya mapeka nde nalobaki na émission ya dimanche ke kombo nanga ezali ka Mami Fampa ntango nake na mbujimai ezali koyemba nzembo moko nazobina na mapeka ezalaki ya kimongo alors esinga mdi bango babatize nga bapesinga Mwena Maja akumakaya alors namoni eza pe bien esimbi na kombo yango alors yango etikalaka Mwena Maja alors nde yango wana kombo tina ya kombo wana Mami Fampa Tabita Mokuta Mwena Maja akumakaya. Ok, bayimboka bolandi biso na bokebi na bwanya lelo na yambi susu Mami Fampa Tabita Mokuta Mwena Maja akumakaya. Mabina du jour na mapeka wana eza na Chiluba ye mabina na ye ezali na mapeka. Mami Fampa Mokuta Maja Mwena Maja mabina akumakaya donc nakobina na makolo nakobina na loketo mais wow spécialité kila ilongolo ya kato embele bokonjo kiso kisindalola yo bato babengaki nga mingi Ediba TV batunaki nga na mokuse mpe na molai koyeba source na yo ndenge oyaki tosololaki bamosusu balobi me munganga spirituel ese okozongisela biso bango te nga bai te tokoyamba bango susu mardi me moko na kati ya plateau parce que naza sikoyo bamituna oyo esengeli funa tosolola na bino. Mami Fampa na kati naketi Mokuta te Maja makaya te Mwena Maja lakisi mokolo mabina Mwena mabina moto abinaka awa na Afrique du Sud osobeti ba concert combien motuna ya liboso awa na Afrique du Sud aussi ozwa producteur oyo asa zwa yo bozo kosala mosala na ye ya miziki to nanu te nde mituna mibale na manola liboso la zana miyano na monoko na yo ebongo tokende na mozindo ya tina ya mituna wana. Merci papa Edi pour la question parce que l'ingalo ezobime pas papa Edi vraiment ozoka ya bakanja vraiment ya makasi wana ezolakisa ke papa Edi mwana mboka donc motuna liboso papa tuni awa na Afrique du Sud na beti ba concert boni
ozala mwa répertoire nango depuis naye na Afrique du Sud naza à 17 ans 17 ans yes naza à 17 ans ntango naye liboso nabetaki mwa baconcert ebele tout ça producteur vraiment azalaki te concert ya liboso nabeta tosassocie na Isaac frère Isaac azaka na Youvel bureau na ye eza wana mikolo nayebi place aza te me tosanganaki na ye ye mpe aza musicien azali mpe naloba ye azali lokola producteur donc lokola te me azali producteur alors tobetaki concert ya liboso na ye ntango naza liaso na ba 3 mois 4 mois 5 mois na Johannesburg ya tobeti na ye après nabetaki na baconcert ya bato mosusu parce que moment wana bandeko na biso oyo bauti Congo bazovanda na fiksi bazalaki vraiment ebele te na travaille vraiment makasi na Durban na Cape Town alors mbala moko concert ya mibale na kati mo moki okendaka nde Durban na Cape Town nasi nakendaka na Durban na Cape Town kama koyemba ya alors naye toye kozwa producteur na biso Jean René Golo mpe à son âme yende papa Jean René Golo mpe à son âme napesi famille na ye nyonso mbote oyo bakolanda émission oyo mpe à son âme mama Landu Golo mpe ya vraiment ya nzambe akanisela bana na ye donc ye nde moto aza kobetisa biso baconcert mingi abeti ntango Esther Akawa ayaki awa donc ye nde aza kobetisa biso baconcert tout le temps neti bafin de l'année boye akobetisa concert ofele ati ofele mpo bato so baya baadore nzambe donc depuis tobungisa ye naloba vraiment producteur oyo azali kotia mbongo ne ange azelaka teke na retour bapesa donc ye azobetisa biso tout ça banda ye akenda ekoma mwa difficulté mais baconcert moko nabetaki na juin 2021 soki nabosani te mobali na nga nde asoutenaki nga Dido Blessing production Mukuta ye nde akotisa nga na bastudio na bande moso na sali nazwi na producteur te oyo abimisi mbongo akotisa nga mais moke oyo tozali kozwa wana mwa tosali moke mpo ozwa ata na evre soki evre eza bakoyoka yo soki evre eza okolakisa yango na miso ya bato siko motu akoyoka na niveau na ye mpe azwi apandi yango sikoyo mpona mokili mobimba alors nde wana problème na biso alors eye kosala mwa lokola mikolo oyo ozomonaka makambo mpona ezokende toyebi ke nzambe azali bokonzi ya likolo eza mpona bayenge bene soki oza moyenge bene te okokota te bokonzi ya likolo bokonzi ya likolo bokonzi ya likolo mboka bayenge bene bokonzi ya likolo bokonzo ya lola o bokonzi ya likolo ezali mpona bayenge bene bokonzi ya likolo ezali mpona bayo bandimela yesu mokonzi mobikisi bokonzi ya likolo mpona bayenge bene bokonzi ya likolo bokonzi ya likolo ezali mboka bayenge tika motema mabe bongola motema tika mobulu tika kindumba tika masumo loyembo kitoko ya mama Mami Fampa Mukuta botali na danse bomoni na mabina dona tielaki bino nzembo oyo bomoni ye moko aza kokata loketo na makolo na loketo mpe na mapeka bamoni yango mpe mpo basilisa nani matolobaka koloba mingi esili Mami Fampa nalobaki na kozongela yo na motuna oyo ezali très nécessaire lelo oyo polémique ekoti na monde ya musique chrétienne en tout cas kokima motuna wana te bino bachantre ebele basali ya nzambe ebele nga mpe tozoswala nali mosali na nzambe nali père spirituel ya bato mpe ebele nazali motu oyo nayambi nzambe na solo mpe na bwanya me na mosala na ngai ya kijournaliste nayambaka casquette tu okomona ngai na politike
okomona nga mpe na koyamba moto azali profane mais nani nayeba Mami Fampa lelo oyo na monde ya musique tokotanga Congo te mais tozoremarke na bandeko na biso mingi baza na Congo mpona yebi oza mpe na projet okende Congo ndenge oyebisaki ngai na dimanche passé tokosolola yango mpe awa soki makambo nyonso ezali en ordre okokende mais lelo oyo Mami Fampa na oyo mosusu tobengaka bacélèbre avant biso avant bino plutôt parce que nous sommes des chroniqueurs tu vas faire célèbre avant biso tout ça na Zakari naza na Papi Mboma tout ça na Serge baza ebele kayembe mais lelo Mami Fampa tozomona bacélèbre makasi kala elle pauvre mama nani azalaka oyo akufaki nani Marie Misamba bato baza kotia na comparaison na mama Laure Mo elle mpe mama oyo mosusu abimi oyo ayembi Enis bapolémike mpe ebandi lisusu tozomona yango eza kaka na Congo mais awa na Afrique du Sud biloko wana eza te sikoyo toyei kotala susu paster Mike Kalambai na paster Moïse Mbi bato bakoma kosala bango mpe kaka comparaison Moïse Mbi aleki na mbongo boye baza ebele mais natangi kaka mibale ya makasi wana napesi yo réponse ya polémique te parce que tia aussi tes idoles en vous na boye komake non otangi komba moto bopo komake lakisaki no ya alingaka Mike Kalambai alingaka Moïse Mbi ete ou bien alingaka oyo boye te. Pourquoi cette polémique est commis dans le monde de la musique chrétienne et surtout batongo mibengi susu ba pasteur malobe yingeli na monoko na yo na vandi pembeni no na ko. Ok papa, merci pour la question. Naina pesa mbote na pasteur na biso Moïse Mbi à Bethel. Parce que je suis dans le Bethel Johannesburg. J'ai pasteur Daniel Mukeba. C'est Daniel Mukeba. Yeah. Okay. Alors papa, la question réponse nanga ezabo. Ba polémique wana moi volume hein. Ba polémique wana ezaka na batu. C'est normal les batu balobaka makambo. Tango lelo kibimi et surtout na monde lelo batu profiter ba view. Donc ata likambo ezaki nango ya mukie ba ekomaka ka munene parce que balingi faire zo ba view tout ça mais peut-être ezaka pe ndenge o batu bazoloba te emso ezaka ndenge o batu bazokanisa te parce que ndenge olobi ke ba polémique ezaka na Marie Misambo na mama lo wana ezaka koloba batu mais bango moko mama lo na sœur Marie bazaki kosolola mais à son âme Marie Misambo bazaki kosolola na bango et puis pasteur Mike Kalambai parce qu'il a déjà pasteur photo pe sa mutondeur na pasteur Moïse Mbi bango baza basala nzambe bakuta na rapé basola na bango eza ndengo batu bamona ka bango wana te parce que papa au moins batu bazoloba bebe non ayembaka akomi pasteur bon pona nga nazomona mabe eza te parce que na kati ya loyembo wana ozote ya déjà na kati ya loyembo wana tozwa verset mosusu na Bible tozwi yango na Bible tosali yango nzembo toyembi touche mpe motema ya motu moko abongoli motema bon siko soki moto ekomi abanda koteya bon nazomona mabe moko te parce que motu te akozala kaka bebe banda babota ye azalaka bebe angulumaka kaka asalaka eloko te azalaka bebe abotami akoli akekasi asilisi atangi akomi pe mosusu kolesa baparent na ye donc soki motu akomi pasteur azalaki moyembi akomi pasteur mpo na nga eza nango mabe te c'est normal et puis ntango motu azoyemba eza tala oyo nzambe atie na ye na espérance oyo azokuta nango na vie na makambo azokuta nango na vie eteye motu wana azwi maturité akoli donc soki atelemi mpo ateya eza vraiment na mabe moko te donc biloko mosusu ezalaka ndenge bato bamonaka surtout nga nazobeta sete na monde ya lelo lokola tooluka baview okomona ata motu eloko eza nango na ntina te me basemisi yango mpo baview ekota tusa ya bayimboka bolandi eyano ya mama Mami Fampa apesi réponse moko trop sage trop même très sage trop même nandimi ozali peza serviteur do ye atalisi biso ke nyonso ezali koleka ezali kaka bavue oyo bato bazali koluka mais bato wana en soi bazala bango très bien mais nga nazala motu moko natunaka ye
ayebisanga ke Mai Kalamba ekutu na prophète pasteur Moïse Mbiye basololaka so te. Natuni yo motuna parce que nazali nayebi kozali mwana wuti na Bethel mpo ozali kosambela na Bethel na tonga ya pasteur Moïse na boyi polémique mais nakei kaka mpona zwa mwa confirmation parce que bango bali ba exemple ezali ba exemple chrétien mpe bazali ba célèbre lelo yo topesi ndakisa lokola groupe Makoma na kati ya groupe Makoma wana bazalaki famille babimaka menga nazali moko nazali kosambela na kati ya uzana oyo ekambami na prophète Moïse Makoma me nayebi ke kulutu Martin grand frère na ye azali mpe na ye etonga na France pengami bazali mpe na etonga bazali kosangana mingi na pasteur de la foi pasteur ndeko na bango mosusu bo avant dernier je crois azali pasteur mpe monene na France mosusu mpe so azali donc ozomonaka motu nake na kone mais tosalaki analyse ya kotala bango kutu babimaki avant faut tolobaka vérité groupe Makoma ebimi avant pasteur Moïse Mbiye po Mbiye azalaki na ye bazalaki na gaz wana te olula kumi nango oyo ayebana lokola pasteur Mai Kalamba mais Makoma totikali koyoka polémique na bango te eza te mponga nasambelaka totikali koyoka polémique wana te ezali baanalyse tosalaka tanke biso bajournaliste wadi bajournaliste d'investigation tokendaka mpe na kokenda basource mais pourquoi Makoma baza na source wana baza na monde ya polémique wana te parce que omoni monde ya polémique elakisaka mpe ke epai wana kimi eza te sike il y a un bruit yango natuni motuna est-ce que ezali likambo ya solo ya koloba ke pasteur Moïse Makoma Mbiye na pasteur Kalamba bayokanaka te ya solo to ndenge nazongi so kaka na sous question wana malgré to répondre nga sagement mais nazongi mpona beta kaka sete wana. Merci papa Edi. Bible ezoloba toloba otomoni kaka asalaka eloko te azalaka bebe abotami akoli akeka asilisi atangi akomi mpe mosusu kolesa baparent na ye donc soki motu akomi pasteur azalaki moyembe akomi pasteur mpo na nga eza nango mabe te c'est normal et puis ntango motu azoyemba eza tala oyo nzambe atie na ye na espérance oyo azokuta nango na vie na makambo azokuta nango na vie eteye motu wana azwi maturité akoli donc soki atelemi mpo ateya eza vraiment na mabe moko te donc biloko mosusu ezalaka ndenge bato bamonaka surtout nga nazobeta sete na monde ya lelo lokola tooluka baview okomona ata motu eloko eza nango na ntina te me basemisi yango mpo baview ekota tusa ya bayimboka bolandi eyano ya mama Mami Famba apesi réponse moko trop sage trop même très sage trop sage trop même nandimi ozali peza serviteur do ye atalisi biso ke nyonso ezali koleka ezali kaka bavue oyo bato bazali koluka mais bato wana en soi baza na bango très bien mais nga nazala motu moko natunaka ye ayebisanga ke Mai Kalamba ekutu na prophète pasteur Moïse Mbiye basololaka so te natuni yo motuna parce que nazali nayebi kozali mwana wuti na Bethel mpo ozali kosambela na Bethel na tonga ya pasteur Moïse na boyi polémique mais nakei kaka mpona zwa mwa confirmation parce que bango bali ba exemple ezali ba exemple chrétien mpe bazali ba célèbre lelo yo topesi ndakisa lokola groupe Makoma na kati ya groupe Makoma wana bazalaki famille babimaka menga nazali moko nazali kosambela na kati ya uzana oyo ekambami na prophète Moïse Makoma me nayebi ke kulutu Martin grand frère na ye azali mpe na ye etonga na France pengami bazali mpe na etonga bazali kosangana mingi na pasteur de la foi pasteur ndeko na bango mosusu bo avant dernier je crois azali pasteur mpe monene na France mosusu mpe so azali donc ozomonaka motu nake na kone mais tosalaki analyse ya kotala bango kutu babimaki avant faut tolobaka vérité groupe Makoma ebimi avant pasteur Moïse Mbiye po Mbiye azalaki na ye bazalaki na gaz wana te olula kumi nango oyo ayebana lokola pasteur Mai Kalamba
mais bamakoma totikali koyoka polémique na bango te eza te mpo nga nasambelaka totikali koyoka polémique wana te ezali baanalyse tosalaka tanke biso bajournaliste wali bajournaliste d'investigation tokendaka mpe na kokenda basource mais pourquoi bamakoma baza na source wana baza na monde ya polémique wana te parce que omoni monde ya polémique elakisaka mpe ke epai wana kimi eza te sike elia un bruit yango natuni motuna eske ezali likambo solo ya koloba ke paster Moïse Makoma Mbiye na paster Kalambai bayokanaka te ya solo to ndenge nazongi so kaka na sous question wana malgré to répondre nga sagement mais nazongi mpona beta kaka sete wana. Merci papa Edi. Bible ezoloba toloba oyo tomoni topesa témoignage oyo tomonaki oyo toyebi. En tout cas na se kuna ou bien bacontact na bango vraiment nayebi te mais eloko nga nayebi kaka baza basali ya Nzambe makambo mpe ezangaka te esika bato bavandi mpo ata na bafamile na biso makambo mpe eza ndeka mosinga famille kaka te omona mpe ya boswani na ya liboso me lokwa ezaka famille bobomika moto nde balobaka boma moto eza makambo mosusu papa ndenge ezolekela biso na Congo so olandi na internet te okoyeba te mpo dans le Seigneur nazali chez la Mwanda Fondation na eli sous liboso na bino pona osenga bino merci na bao bao soutenir orphelinat chez la Mwanda nzambe alona apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda nzamba apambola bino na eli sous liboso na pona kosenga bien-aimé bokanisa bana na bilamba bokanisa bana na kolia bokanisa bana na minerval bokanisa bana na basoins médicaux nzambe akozanga te kopambola bien-aimé oza na posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda nzambe akozongisa bila kopambola bakoko na yo akopambola mpe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. kosalisa efutanga lelo naza donc nazoyebisa bino nakolo makamisi awa te nayebisaka nzambe ke nzambe eteyebaki ke sala bolamu lelo lobi eutaka yo atemoni yango ntina televizio alobi nayeba kosomba eloko na mona moto apesanga mosala ya epa na bango babeta ye alingi mpe babengani na ndako me alobi na osala te mpo nzambe alobi esango na mwasi na mosala lelo nazobenefisi na bagrase ebele lelo nakoka motuka na motango na motuka ya mboka fami ya papa na nga te ya mama na nga te ya mobali na nga te ya nzambe asala miraki bayimboka bolandi biso na bokebi mpe na bwanya nayebisaki bino ke mokolo mardi na koyamba mami Fampa na mama Linda Ilunga balekaki awa mokolo ya dimanche na kati ya Diba TV mwana mboka Congo mpe mwana Congo oyo ekambami na humble serviteur balekaki mpona kolakisa bino monene ya kitoko ya mosala oyo bango bazali kosala na kati ya Afrique du Sud mosala ya bonzambe mpe na tunie mitune esengelaki na mokolo ya lelo namoni vumaka azali moko na kati ya bonzambe ezali na kati na ye apesi biyamba moko ezali très capital oyo na makambo toza koyoka na bachantre mosusu chantre pasteur toyebi te banani bakwenda bango bapasteur mais tolanda oyo tozali komona na miso ndenge moko lobi tolanda te oyo tozali koyoka na matoi parce que même nga lelo papa edidiba lelo oyo na mibengami pasteur mais bato bawendre nga nazala pasteur ntango mosusu bato mosusu bayebi te baza komona kaka akoma pasteur ndenge nini ateyaka wapi mingi batunaka nga bongo mingi na bamona place nga ateyaka te mais j'ai déjà des préparatifs oyo ntango mosusu lobi bakomona nga soit chaque lundi naza kopesa prédication na YouTube oyo YouTube na nga oyo bato baza déjà abonné baakomona mami Famba tozongi lisusu mwa moke na motuna na biso ya suka ya mokolo ya lelo na kopesa nano ba remerciement ndenge bozali kocharge temps na bino ya koleka na kati ya chaîne oyo
mpona koya Ediba kopesa TV. Ediba TV mwana Congo ye mpe Mami Famba aza mpe na YouTube na ye Yes. aza mpe na YouTube na ye aza mpe na besoin ya soutien aza na besoin ya visibilité ndenge ezalaka na bamusicien nyonso ndenge moto nyonso abandaka ye abandi mosala lelo te asali yango ntan molai abeti bamiziki ya biso mpe kutu toinvitaka ye aza nanu protocole na ozana toinvitaka ye mpe asalaka mpe mwa titre moko evre moko ya kitoko tomonaka yango na mokolo ya mwana Mami Famba na lombangu tolingi tokende na nini oyo lelo natunaka motuna dimanche passé ke soki ozwi contrat moko bokei peut-être mosala moko etindi yo na Congo opesaki biso badakisa kitoko bino papa ayebi mosala ozali kosala donc ozokende kosala mosala te ya bondumba te okoki kosala mosala ya bonzambe mais totunaka mituna wana kaka pwani parce que bozali basi ozali mobali te ozali mwasi ezali ebele même ndenge ozali kaka awa bamekaka bino eza te kaka fo koma na Congo bien okoma na France nde moto ameka yo mais etant que ozali babengaka nini ozali homme public homme te bato public donc ozali musicien ozali moto ozali public na mokili mobimba moto akoki kobimela yo apropose eloko moko boye abetre tozobeta lisolo na mpo lelo peut-être na ekomi te nde tobeta yango mais eza mituna nakoki mpe kotuna yo te mais lelo nazosongaka na motuna moko ya kolakisa soki peut-être ekomeli lisusu ke foke orépondre biso dimanche passé mais toni toyoka mosusu mpe na émission ya lelo ya papa edi merci nga nakendaka mokili oyo tokozonga ka bolumbu ata baveste oyo baolatisa biso kaka po bakotia motu moko na cercle bolumbu te ifo olata kaka longa na ye koyeba yango nyonso tozwa epa na nkolo nyonso tozwa epa na nkolo na ngai yo tozwa epa na nkolo nyonso tozwi epa na nzambe ya lola tozwa epa na nkolo yeso papa nyonso tozwa epa na nkolo natuta tolo te nasala fiere te natombola mapeka te o naza na yango ya yesu naseka baninga bazangi te lobi na bango nayebi te lelo nga nazwi yo lobi bango bakozwa nayebi te lobi ya nzambe ayoyo on applaudit mama nzembo atango bato bayoki balobi ya Marie asepi yo bien oza na batembre makasi babi ya Marie asepi bino soki nzambe azwi Marie bisamo il faut bainisi manyanga baya bamami fampa baya bato mama Linda Ilunga ekende te ma petite sœur à moi nayebi ki après awa donc il faut baya po eloko wana ebunga bote c'est comme ça ndenge nzambe asalaka bayimboka na bokebi mpe na bwanya na kati ya chaîne na bino Ediba TV kamami na humble serviteur munganga spirituel papa Edi Diba likambo na moto te lelo toyambaki Mami Famba ye kopesa biso du meilleur makopesa biso lelo numéro na ya telefone baoyo bakozala na besoin ya kocontacte Mami Famba na nzela ya Ediba TV bakoki kobenga ngai na numéro ezalaka fichier na tableau d'affichage boyebi nazorépéta yango 0027 21 non 0027 65 21 28 040 bokozwa ngai moko papa Edi Diba na niveau ya Afrique du Sud na niveau ya Kinshasa nabayela kofishile mpe banimero na bango ya Messie oyo natanga bakomboli na esengo Messie Isaac le juge bokozwa nimero nde na banimero ezali koya sika simikolo ezali kolanda émission politique mpona kosala meme na mokolo ya lelo mardi na pokwa mpona kopesa bino position ya makambo eleka na mboka na biso na este ya mboka bayimboka mama Mami Famba akopesa quelques dédicaces mpe kopesa biso nimero ya telefone na ye po ntango ekomi mo moke po toyamba mama Ilunga mpe akota na plateau na ndenge toza kosala mosala so na programme nango mama Mami toza na besoin ya nimero ya telefone no
pour bayimbo ka bakoki ko bengo direct à partir ya TV. Yeah. Mingi bapelle moso peso kozwi ah namonaki numéro na yo po en tout cas je te dis la vérité nga bato États-Unis mingi babengaka nga mpo bakaza kokutana na prophète babengaka mpe so bamoni histoire moko na beti mpona betaka bahistoire édifiant ya solo ke mobali atekaki lupango apesi bana mbongo te botala bana bakende boye babengaka nga papa wana fo bakanga ye ndenge bakolanda mpe yo boye motu mpo akobenga tokosala baprogramme nayebisa bino bien ke awa naza na besoin ya motu nyonso aza na problème surtout na bapetel nde boza na bato oyo baza na bakipabilité ya makambo ebele basala kipabilité ya kitoko yaka koloba ngo awa na télévision bamonde basoki elandi likambo oyo osalaka oyo natielaka papa bokilo na ngai poison kobanga te yaka tokoyeba ezali confession tokoyeba ndenge nini tokoencadre parce que toza na bavoka na biso toza na bato oyo bakotiaka kimia ezala même famille wana epoursuivre yo te donc toza na besenga ya numéro ya telefone na yo moko moto nyonso akobenga yo oyebisi aye na nzela Ediba TV oyo ekamami na humble serviteur monganga spirituel ya osololi papa edi motu moko abengaki ngai ye tala tokosala masolo na ye pas de problème moi je ne suis pas là mpona kosenga eloko boye ngai problème na ngaki bokende nde fulafula liboso nzambe oyo tosambelaka oyo tokɔtaka bagene bangomba oyo tomataka ezala ya ofeli en tout cas avant napesa namba na nga nazopesa bachroniqueur nyonso mbote et mbote na nga vraiment ya makasi lisusu epa papa Zakari bababasi ese mbote donc nazoya papa donc na baémission ifuna lekaka mingi na bosa ete papi mbomba na ye ifo leka na émission mpo nayebi plateau na ye ndenge ezalaka bakiti ya pembe ezalaka koto donc tant nakoya nga na ova na divan oyo ezalaka koto oyo donc papa papi mbomba nazoya mpona promotion et moto olanda vidéo en tout cas partager komisela ye komisela encore mama Eunice Mananga ye akozwa na ye video mobimame na kokatelakatela bino oyo moso parti olingi wana atindeli yango otyango mpe na basport otindeli mpe mama Eunice Mananga nazoya toyemba mpe mpo namoni aza vraiment na simplicité makasi bato nyonso tu bazoyemba na ye pourquoi biso mpe bato ya jobour tokende mpe toyemba na ye frère Mike Flore man of God nazoya donc en tout cas papa edi na seleslinaki epa na biso so omoni na quelque part okendaki on dirait ezosimba te bazolinga oteme ezonga epa na bino alors balobaka ke kwa benda quand tu es chez vous oza pa na bino olia matengele awa baimmeuble toza kolabisa na baproblème ebele donc nazoya epa na biso année prochaine sozamba asali biso ngolo sozamba abate so mpo akobatela nga bolinga te nga 2026 na okota mpo naza baprojet ebele na 2026 et puis namba na nga nazopesa na chaîne na nga soki obeti mami fampa mokuta tabita okota na baclip nalingi ezala kaka mpona baclip te papa edi naza na mposa kosala bafilme parce que naza déjà na bahistoire nde na so nakomi na kini nakocontacte ata ba belle vie mpo nalingi en tout cas bahistoire na nga wana mais yanga eza chrétien eza na cadre ya évangélisation alors soki motu mpe amonani donc osali aussi Belvique Kandi en passant donc so motu amonaki ami nayokaki ide na wana olobi eza ndenge nini ta bacaméra yango oyo biloko yango banda osala en tout cas bana na nzambe bakozwa quelque chose de la part de Dieu alors message na nga avana sokisa napesa numéro en tout cas kimia na Congo partout na Congo epa na biso na este kuna vraiment loboko ya nzambe esembolama na bamama oyo bapedre nyonso nzambe alola ayoka vraiment mama pesa kimia parce que ye aza prince de la paix alors nazopesa namba na nga eza 0027 73 455 33 45 0027 73
455 33 45. Yeah. bayimboka bolandi mami Famba mabini eza na mapeka apesi dédicace na bato nyonso papi mboma kurutu na ye pilve na ye zacle mbanga danger mama Inès Candy Bellevie alobi aza koya mais bobanda komona ye mikolo nyonso aza na Djoubou plus mingi na kati ya Ediba TV. Ediba TV mpe eza na problème ya plateau tozosala yango place oyo ye moko ayebi ici c'est chez moi à la maison mais toza kopréparer moke parce que il y a des systèmes un peu compliqués ici en Afrique du Sud. Pour nos plateau ils ont un problème épelé makambo épelé tozosambela mpe nzambe asunga biso tozwa plateau na biso mais kozalaka na Christ je crois eza na Christ na East so tozwi yango bobanda komona biso siko a plateau presque mingi ndenge tosi tomonte Ediba TV na Kisasa ndenge se komi na kini biso moko mpe racine ya leo tokolemba te kopesa bino toujours ya malamu.